statut à Congolais quoi. Nakata makamuna bamu jiba yosa nini jiba batatu sana ba problème belé concert Ko doka pe papa jiba yosa bilamba ya jibi et ko sa nina batana fo oswa ko doka moi mikolo ezo bima makasi ba 33 degrés et puis mutu so azaka bongo ana besoin loba siko occasion ezala raté bo benge na téléphone bo di ko tune makambu vie sa koli da ye emtu na moment peut bo poser ba question sindi motema zaki pe wana te hein so ke emso alia ki pondu na makaya bo à l'aise ba réponse monsieur ngo pesa maté donc via kena ngo karatika kende donc muto nda benga ki enda za impoli fallait tambola na Didi Stone mais 2-3 fois déjà et ko tamboleza des bateaux bomoni bakinga na restaurant bazo se promener ko tambola na tomona kabango na ba lieu de travail to mona msusu fali na concert Didi Stone yo kota concert tout le monde a un sous fali na cadre ya contrat moko na makamama puta o Didi Stone pas na contrat kuna to moni bango mi balé do batambola te maintenant na ba apparition na bango komona façon ba kutanelaka na bisika na bango bazana ba contrat la personne qui cherche plus à tirer l'attention ou à nuire ezaka plus Didi Stone ou de faire publier des excuses et par Sandra Kazadi comme il a l'habitude de le faire. Moi, je lui avais demandé, mais il n'y a aucun débrouille. Quand vous voyez déjà qu'un adulte est déjà à bout, mais il ne faut pas non plus aller encore le pousser encore. On voit qu'en ce moment, déjà peut-être nous on apprend qu'aujourd'hui que l'hippodrome est annulé. Peut-être que lui, il le savait déjà. Ça dit que la Moutou Naza déjà bien été. Il a des problèmes avec sa fille, il a des problèmes de gauche à droite. Donc c'est-à-dire que Moutou les a déjà bien été. Donc il ne faut pas non plus aller pousser le bouchon. Nezo ke makasi bato bafanda bayemba sika moko balia balingana basala ba clip balati ba polo moko wana selonga siko bazo beba on dirait nzambe na Satan ou likambu ya bolingo ou likambu ya bakisi nyo po babi eloko boma mukili ezaka mwasi na mbongo banzimi ya nzambe na lola soki ezalaka o bandima bosa mais yimutazo kwa mpate na bawoti yimutazo diriger maintenant koko diriger bango me bazaya yote yazo loba liloba o yazo tanga na bible ba phrase na photo loba ngote ba bandimine te ba batunete ba bandimine te bozana na problème ni nai tenga la problème tenga la nga pona nga zani kaka pasteur moko makiona muyibi c'est tout hein. Oso tamola na Paris omoni makambo ezoleka bandeko bakangami tellement belé pourquoi police azokanga bandeko pourquoi azokanga bato pourquoi azokanga na sampaki bon pour la bato ba lelo ba mona weza nouveau ici basala ngo pratiquement tous les 5 ans 6 ans action o basala ngo kala mingi te ba élection dingo banda pe awa susu na France pour Macron azolongwa bango bakoma kaisa ngo politique ba olemba bima un famille no mutu ba lochola yo mona poto so ba défouler ba chola kena na famille na imona vemo ko ba défouler na quartier na biso ayana Sylvette ya vert blanc Sylvette a vert blanc ala tangu mi konyoso ana tana moi signati ndele biloko po biso to doti no biloko so ba défouler alors abeti nango 3 jours to tuni noko bandana o salani babio ayetese na biringe mta ko entraîneur ya imana ana tana valise ne ya bande kone ba civique ba kebise noko changer bilamba ko to ke ne gambero zo eta ba t-shirt boye boye ngala ta bilamba bino ngam na poto na bilamba belé me ba be ngala entraîner à Dering o ti photo o to tanga ba classe o comme entraîner à Dering. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Boyerasson se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Peace.
deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Maison Awa Toza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te nini yaka tokiti na metro chateau mutia bakayau bakayau awa ozomona okimbondo olalalala na Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka somi na metro biso bataninga koleba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba mama banduki ya ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokitisa mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene mipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa tolevimba. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air, bon messana, kota la chaîne, la bidongo lingaka, Congo Révolution. Merci, Nabatu, nyoso, o, basope sabiso, courage, na maboko, na katia chaîne, oko chaîne, kende toujours liboso, toko bosa nate, bande kuro nabiso ya tap sente. Application, o, bozo mona, o, na lingaka ba Congolais, nyoso bazaka na mikili, poto baza on ba téléphone. Eko ide yo na sens ni de aucune agence te, mais oza en facilité, ya otine na mbongo, na famille na yo, bande ko Europe, soki oza na application na téléphone na yo, otini 100 € na Congo, bako soa 105 €, bande ko États-Unis d'Amérique, ceux qui ont dit $100, kuna bakoswa $110. Merci Nabiso, batunyo so bazota Nabiso, presque mukile mobimba. Rendez-vous ezali na mboka ya Angola avec l'artiste musicien Fally Ipupa Aigle akosala na kati ya Luanda banangola bobongama parce que Fally Ipupa ozana bino bientôt après Angola akosala mboka ya Dubai mo bagé na concert ya Fally Ipupa oyo regia zo proposer biso bakozala nakati ya mboka ya Angola. Rendez-vous lisusu nakati ya Paris, batu balinga soirée, batu balinga kosakana, batu balinga kumela mwe loko, tozana soirée moko ya munene ezali 9 août, soirée Matalana. Soirée Matalana esala makana kati ya bato chaque année na été nyonso. Tozana kati ya mai masu ezokende, tozomela mwe loko, tozolia mwe loko kobina kaka nakati ya bato, mais condition za moko komibwa kama nakati ya mai te. Tozana besoin batu nyonso ndenge bakendaki, ndenge bakozonga topesa mbote na Jansen Mbemba, capitaine équipe nationale, oyo azota la biso. Voilà, na kata plateau la biso na Saint-Ouen et vous allez pona mbala liboso to yamba. Mamako bonsoir. Bonsoir David Mombele. Santé, ça va? Kitoko. Voilà, to rappelez bien na régie to salina yemoko Michel Kombe Aigle numéro 1 na bango, yemuta uzana sima ya machine Mama Congo. Ah. Obi ke chocolat non pesa ka solo hein? Ah bon? Na kata ba téléphone ou te sala. Santé, ça va? Kitoko. Bato azotala biso po na mbala liboso Mama Congo azana. Mama Congo aza une femme congolaise à 100%, de père Mutandu, de mère Mundibou. Voilà quoi. Mama Congo. Prénom na eux et ça la kaka Mama Congo. Ah bah prénom ça moi belé parce que tant na votami moi si OAP ce bika des ana système à Kinshasa. Donc, prénom, Penza Batbaelinga, Nadia April, offert Madina. Les Benga Nadia, Bato Baebinga Bakobenga Nadia offert Madina April, Nyosotoa Nizanga. Yo lelo oponi na bimona. Donc Nadia qui bon, dans le cadre de l'émission Mama Congo. Mama Congo c'est bon.
Voilà, en tout cas, Mama Konga Ozala invité spécial Nabiso. Il y a pourquoi Lilo, Topisi grand merci na Christian Koki, poto na présence na yo, Tobo Sanate, José Dikila, na Villeneuve les Rois P, Abosana Biso Teza Bol Sengabi, na Bosani yo pété. Bato batala ka biso balinga baye ba mom ke lilo vraiment on est solo na mkeyo. To mona yo mbala moko na ba TikTok, na ba direct partout. Ba miso balobaka obotama na poto. Ba miso balobaka ke oya poto na kimukolo. Yo obotama awa na mikila poto. Bon, nako botama na poto, nako ya na botama na Kinshasa ou n'importe où. L'essentiel na botama déjà. Mais précisément, naza vraiment né na Kasavubu. Moi na KV quoi. De naissance. Maman moi na Lemba, papa moi na Bandal, babala ni bake Kasavubu et sikanga na botami. Voilà. Oui, poto ba agine. Moins de 12 ans. Mineur. Voilà. Donc ça veut dire okoli na mikili ya poto. Soto kolo ba bon. Talata nyoso ye poto na 12 ans. Mona onke mineur, oyeli no makamu moko te. Okoli na mboka oyo ya bundele awa. Poto na bino ya kala wana ya série ya kala na ya poto ya lelo différence ezali er bozokola. Bah oui, il faut différence ezala parce que le monde a évolué. Monde d'hier et monde à l'éloté. Batu mususu ba vivant à époque mususu ba omona nde trésor ba ezoya nde mabula metro ezotongama. Voilà, donc différence ezalaka toujours. Même Kinshasa lelo muto azana ba moi na série 5 6 alors ba Kinshasa na bango peut-être à l'époque ezali bongo de. Bon, na cadre ambiance tokolo bande siko différence autour na cadre ko vivre ou na communauté ou ya communauté ndenge ezalaka ba poto ba série ba mère malou ba série ba sœur on a nyoso ya poto ya kalawana ba série on attend bozokola na lelo ko vivre ya communauté. Si changement ça vraiment ma casse. C'est vrai que n'importe quoi na ambiance ezalai pe biso tozaki neti ba niki otozoa ko découvrir ambiance na muleska to okuta mikolo parce que âge à puberté ba 16 17 ans ton bozo kota na moi ba mile moko ba mikolo pe baza il y avait du respect voilà peu importe neti biso ba na série 7 ba kota suka to kuta ba mère malou to kuta ba Pepe Akunji Lucia Sasa tokuta ba moi ba bilé mais biso tuko tozaki moi ba génération AC mais il y avait du respect et puis mon devait zaki différent à l'époque kozwa pe hein ndenge poto bando tambola ezaki ndenge a lelote bon après na bibo kozwa batum sous lelote à l'époque ozomona tant ba musicien bazoya c'est plus les musiciens qui allaient vers batuna bango on vient na bango bato basala ba cop o ba mona na mbongo donc on mona que musicien tangaza but na etongo zonga kin azonga na moi quelque chose ce que ça espèce était sous moi lamba moi nini donc on mona mais lelo c'est plus bato ba na potone ba komi sima ba musicien ba komi de tiko landa ouais à l'époque ça qui rare sous mona msuka papa wemba na studio okuta moi ba 2-3 master naie mais les lots c'est plus pareil au fait même par rapport à musique papa wemba obeta au mona ba fan ya Kofi na concert à papa wemba ba fan na Zaiko ba fan na Wenge ba na concert parce que tellement que c'était pas à tout moment donc musicien akoya il était le bienvenu parce que c'était la musique ya mboka na biso mais le lo est commis naza gaulois na kota musique a falité naza warrior na kota musique a wera il a fait arrêter ou ainsi de suite donc mon mentalité vraiment baninga ba changer quand même en allant en mieux mais biso ba congolais toujours changer toujours se dégrader de plus en plus et ça vraiment triste et regrettable. Est-ce que l'autre kolo ba batu minyo balobaka poto beba na mundi poto beba dans hote ta on atambolaka oui poto beba batu minka poto beba mais to mona pe congolais moko ta kangi biloko na famille na ebabi ke bon comme mboki bibi biso to sani ne to zonga Congo mais batu musu ba bisinga habité David ezali ba miyimio ba banako yiba na ba magasin ya batu ya mindele caméra ezalaki te lelo caméra comment ba miyi bien li batu alela lelo poto ebeba soki lelo poto ebeba bananda bebisi poto. C'est quoi ça mutabino pote beba yesko photo na mutango pote beba par rapport à quoi parce que dans le bano que changement à la kaka tozola la to la mukande so tuninga gare du Nord na so que gare du Nord c'était pas le gare du Nord que vous voyez aujourd'hui et ça qui vraiment ba travaux et ça là ne ba bongisi de turoba ligne 14 et botami
métro ezotambola yango moko na bazo télé dirigeant à l'époque na biso ezala été bon ko ba poto e baby eza ça dépend mutunda azo vivre oui makambo ebele c'est vrai que comme difficile à l'époque parce que bato ba comme pe belé to ya consommation pe ezo changer na poto preuve année ba français balela ki awa crise économique. Mais il y a 10 ans, 20 ans en arrière, peut-être, là en haut. Donc, ma cambouzo, comme de plus en plus passé et de plus en plus cher, de plus en plus difficile. Donc, ce qu'on lobby na cadre wana qui peut échanger, oui. Mais na cadre moussou, et ça, ça dépend de moutou, azo, ko se diriger mon akatianda kunae. Mais mingi bateau, ba pote koufa so tali bien, et ça par rapport, il y a mentalité na bison de to comme mon à Château Rouge lelo, de to comme mon à Gare du Nord lelo, et puis, bateau pe à COP. C'est vrai que COP na kala so moni poste bateau banyoko la poste. Na ba shekula, kolia soki mabayebo, comme vazo beng. Mais lelo COP au mona à l'époque so mutabeti bolo ko se ke muta et ça bimisa mais lelo mona nsuska pona 5 000 €, 3 000 € mutake pe boloko. Donc peut-être ils a pona bango. Voilà. Olobela kapé mingi ba musicien, on sala pe promotion ya ba musicien très bien. Voilà. Mutabeti ba concert a minene e betami mibale na temps auto solo là. Tout le monde fait rigola, bravo na artiste. Makamwasali na Bruxelles en tout cas ça va félicitations on a groupe Nemubimba, Biro Mubimba. Tout le monde hérité Watanabe na Dom de Paris. Ype kuna pe bravo na ype abeti mupali na concert c'est le na deux concerts on a to ba ne pas faire rigola ni le remarqué na concert à faire à Bruxelles. Na comprendre que otie deux concerts à minene otie faire na hérité. Oui, ba beti période moko. Ah, et ça, tu vois, on va aller faire la période. Mon corps, ou pour la concert à miner. Pour le concert à miner. Pour la période de babeti, on t'a bêti. Les babeti sales, mon côté nombre à batouté, comment tu peux comparer? Tu n'as dit que tu comparer, tu le dis que ça la remarque, ni n'y a remarqué la conseil à faire. Après, ni n'y a remarqué la conseil, il y a hérité. Na table à babeti. Et là, on a remarqué, hérité à beti concert, ba spiritas, ba koti, ba to ba fad nae, ba to ba dingake, ba se retrouver, ba se payer. Na concert que fait répéter moni ba fan naie ba golois ba koti concert ba bimi ba CPD et l'on a remarqué wana parce que non mon elona ba compara bateau ba beti même salle même nombre à bateau ndeto ko comparer mais vu que ING na Bruxelles na dom awa na Paris eza même saleté même nombre té donc comparaison moyenne salle té mais là on a remarqué que chaque fan a se retrouvé pemben y artiste naie. Nana mima na monde ya media internet bandaki ndenge nini makansini leo yoswa kimbala moko okobima na mode internet. Bon internet eza na confinement mais monde à média nga na banda déjà na radio ya mindele Radio France Bleu na Melun. J'ai travaillé à la radio. Après néo kota sur radio na biso, j'ai été sollicité par monsieur Mangembo na radio na biso ya ba congolais Radio Bangembo à Melun aussi dans 77. Donc j'ai eu à réaliser beaucoup d'émissions et na un moment wana tellement que ba internet ezala quitté, ba chaîne pe belé ezala été donc c'était vraiment radio qui beaucoup suivi, ba artiste pe belé bazoya ko passer ba émission tout ça, c'était bien. Et après bon, j'ai arrêté et au moment de confinement, ndé na s'est lancé na cadre ya internet. Ozalaka na problème nini na papa na biso ya Bostra ya pasteur na biso ya Bostra na profiter na pesi bandi ya Bostra mbote papa na biso Charles Barliko azana bandimi. Place à la nouvelle génération maintenant ezali Tap Sainte avec Tap Sainte bana Europe, Canada, États-Unis na Dubaï juste avec votre téléphone. En téléchargeant Tap Sainte, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne à Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Sainte, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Bandimi ya nzambe na lola soki ezalaka o bandima Bostra. Mais yemutazo kwa mpate na bangoti yemutazo diriger. Maintenant koko diriger bango me bazaya yote. Yazo loba liloba o yazo tanga na Bible. Ba phrase na photo loba ngote ba bandimi nete ba batunete.
Baba diminuer te. Vous avez un problème ni naï. Tenga la problème tenga la kunga pour nanga zani kaka pasteur moko makiona muyibi c'est tout. Oui, bi keza malédiction ko lobela. Malédiction ya musani na nzambe ko. Musani na nzambe ya nini? Nani ambosha ye nani azwa ya sinisa contrat musani na nzambe ya nini? Ngape na musani na nzambe yo po musani na nzambe. Si on parle de si à cette heure-ci toi et moi on parle de Dieu, c'est que toi appelles basai na nzambe. Sauf que biso to lo bango fele parce que na makomami balobi ke eloko zozo fene peso fene surtout makomami ya nzambe. Différence na ye eloko azotango fele na Bible azotekela ngo bantimi na ye na église po soki ate na suka bapesi ye mbongo donc azoteka liloba za muyibi na problème na été. OK. Bobongisi na Koffi Olomide? Pourquoi to bebana? Pourquoi ben akaye Koffi te au préféré ko ben anke Jean Robert? Prénom ga mabe? Te za mabe te ke ne yo mo yebi ke dérange ka Koffi Olomide. Te na yebi te yo mtozo apprendre ki dérange. Ni ne salaki oloba mabe ya Cindy ebele mama Konko. Oloba mabe ya Koffi ebele. Mais na tango ka ya muke avant hippodrome ya ngope raté na o changer ba mo. Ah, raté déjà. Hippodrome. Oh, mais on comprend pas hippodrome. Te côté monsieur ba changer date, échanger lieu, yo zo beraté. Ceux qui va changer lieu, va changer date, ta si va couper ça pe biso. Mais c'est quoi yo zo beraté ndeni yem te biso. Tiens, date is date ni. Bon mabango asingi na loba ni mingi ya mabe ya Cindy comme si couple wana olinga ka couple wana te oloba mabe ya Cindy tellement belé. Mais ça dit que le o changer langage de fa Koffi Olomide. Kati siko pona ta so ke na changer langage te pona loba mabe te na posa nde ba critique. Car ndenge yo proposa ba critique ndenga pe na posa ba critique na loba mabe te na moment moko so critique eza négatif il faut to loba négativement. Ce que loko ya mabe e ko lobela ngo bolamu c'est que ça hypocrite. Moi je suis pas hypocrite. Pour lelo peso likambu ya Koffi ya mabe ye na lobela e kaka mabe. Ce qui a bolamu no loba bolamu mais en dehors de ça je reste une Koffiette. Lelo toko lobake est-ce que Koffi pour ça les musique comme Koffi Olomide nenga saliwana aza obligé alandaka ou bien aprovokaka mona na ye oye mokaboti fali popa est-ce que Koffi akotikana no fali tranquille ta sala fina epé tranquille asalieni ma yo ibi makapo ile kama na internet ibi makamu ya Koffi vers fali ibi am te pour le atike tranquille siko kotika tranquille ye kuna zo ba fali tika ye tranquille siko yo aozo ba Koffi tika fali tranquille siko na tika muto tranquille. Non, moi je pense que baomi balé bazana ba problème moko interne o yebika bat so moni batumi balé oyo bazo bebana mais mutu mo azo likoka koloba likamba o bebana te c'est que makiona entre Fali na Koffi nana po luka moninga po asenga pe baluka pe siko avant baluka pe on faut banani cause eza nanu nini parce que yo zo luko bomba moto mais tant on no yebi source sa moto si ke zate o mona ka milinga ba bomba moto na milinga te ba kendo bomba moto na source siko bango mi balé moko tena na fanda na plateau aloba ke ba na ba problème to mona ka nde ba bwaka na ba balle ba pic ya onga na lobby na monte na biso na monte na bango ya musique. Soko moni deux batu binene ezoke makasi bato bafanda bayemba sika moko balia balingana basala ba clip balati ba polo moko wana selonga siko bazo beba on dirait nzambe na Satan ou likambu ya bolingo ou likambu ya bakisi nyos po babi eloko eboma mukili ezaka mwasi na mbongo voilà donc on a la mona keleka entre baromi balé mais siko na niveau na mutu moko akolobela ezate bango nde boye ba parce que ça normalité lelo otala ke pona Fali asala kamona nko ko tambola na mona ya mutu oyo bosolola kate eza pa ngai na solola te na Michel Kombe ekle mais mona na ya mwasi na activité na ngai ya télévision na tambola kanene te sous secrétaire na ngai manager na ngai conseiller na ngai na memaki na so PCP ba marché ya makambo mona salaka est-ce que Fali atambola kana Didi Stone pour déranger moral ya Koffi Olomide ou bien pour via craquer Fali atambola na Didi Stone mais 2-3 fois déjà et ko tambola za de bateau bomoni bakilia na restaurant bazo se promener ko tambola wana tomona kabango na ba lieu de travail tomona M sous Fali na concert Didi Stone na yo kota concert
tokomona msusu fali na cadre ya contrat moko na makambo maputa o Didi Stone paza na contrat kuna tomoni bango mibale do batambola te maintenant na apparition na bango komona façon bakutanelaka na bisika na bango baza na contrat la personne qui cherche plus à tirer l'attention ou à nuire ezaka plus Didi Stone parce que na ba image to monaka façon Didi Stone nda yaka vers fali donc na mutu na et aneti image au papa au monango et ko soyez moi c'est ça moi pour Fali je pense que ça reste juste un enfant qu'il a connu et que baza bango balé personnellement bana mo ba problème té donc so ba kutani mbote après chacun fait ce qu'il veut mukoto mona bango ne en dehors ya ba lieu o ya ba contrat ba kutanaka wana on peut dire que il y a un souci kokangama ya Kofi na fere mokele nete mabe comme si bato bakompate lugo mo ezolinga préparer ezala wana est-ce que za volonté ya fere azolinga asala pembe na fere ambo ou bien vera mo mutu azoluka fere na bagolo na ye. Bon, image au tozomona plus Kofi Olomide s'attachant à l'artiste Ferregola. Même là, on comprend l'été. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, au moins, il sope ban moubala aux âge, via sa libellé, côté bassi, côté voyage, côté koyemba. J'ai l'impression que plus il prend de l'âge, c'est comme s'il devient un enfant, en fait. C'est comme s'il réalise pas où il fallait qu'il papa et baba koufana noté, hein. Bazalazana nupo moniso za trop na bato promotion pembe na yo na cadre musande ba osa na musique et puis ça peut moi force moko siko yé tout autour na yé génération na yé moi des bateaux bazala qui est moko vraiment que moni ndenge faire ba kenda na Fali ba pesa na ba force siko yé pe papa wemba Kester c'était un peu comme sa force à lui dans le milieu musical genre okuna bimisi même s'ils avaient pas le même genre ya musique mais ça qui moi force. On dirait comme Batouana depuis Batouana Bazate, il se retrouve pas. Il a l'impression qu'il n'a pas de fans. C'est comme si Azo Keleko Luka ba fan ya ba Gaulois. Mais il y a za ba Gaulois te. Yé ba fan na ye, il faut pas que à s'attendre que en domo na bango na réseaux sociaux ou ba betara mobondo au code 16. Yé ba fan na ye eza loko ba génération ba vie Gabetembo, ba vie BG azana ba mikolo ba papa na biso José Mbongo na Nancy donc ba génération ne baza même ba biso toza kaka na kati ba génération na ye donc soka tie date ba vieux na ça ba plein mais il se sous-estime en allant s'attacher à faire ce qu'on yé vipe comme azamuta banko po biso tout oyebi que vieux na alingi côté mo pe buzobere bele. Donc, à mon avis, il pense que s'il est trop attaché à Ferré, ça va blesser Fali. Où les gens vont commencer à parler. Mais à un moment, il faut qu'il arrête ça. Tout ce qu'il pratiquement kanaye, il doit être bien avec tous ces petits. Mais il faut vraiment sentir la différence. À un moment, il faut jouer ce qu'on rôle de la légende. Sur le site, à Fani na bonga la légende de la musique congolaise, na niveau où alinga makana Afrique, il faut payer moi respect à la sco respect na yem tu faut imposango na kala babuzo bane wana ba makamne on accepté ça puisque bato génération ne bazalaki lelo comme bato wana bazate ils doivent vraiment prendre ça sur lui. Moi je n'ai pas aimé la publication de Sandra Kazadi, voilà, et je n'ai pas non plus aimé sa réponse quand on doit poser la question vis-à-vis ya Bakali. Il n'a pas à répondre, il n'a pas de compte à rendre dans la moutou. Tant nous a ça la makamne balatsa ango ferrete. Tant que basala makamna bango balatsa ango falite, ils viennent pas ata balatsa bango, ils viennent pas se justifier. Donc yé peso bakalo sa makamna ye, ba koki ko poser question te que a ko se justifier ko la un gamin qui oppose la question on gronde et puis il se justifie. Non, j'ai pas aimé. Voilà. Kota la Kofi Olomide so azana problème na Jibem Kiana. Problème na to bakate et ça la kochi c'est ba wela kadim bazana problème nini Jibem perdre la Kofi Olomide. Bon, à l'époque de Papa Wemba, je pense que bango makambawe la penza eza nango na sensité. To biso to yebite quand nepe makambawe la soit disant na Fali to yebite. Mais à l'époque quand il y a du vivant de Papa Wemba, ba te belé bazomona que Papa Wemba il était trop Jibé et Weranson il était trop Kofi. Selon obiso to monaka, to bite ke na kati ya bongo. Parce que tout le monde a payé des fois Papa Wemba na scène ya Wenge zo beta à l'époque ba tara ba polo ya ce qu'ils appellent GT je crois que ça s'appelle G
aya courant de bango visite des aka ba petit ba yemba baleki ba jeune frère ya yé. On voyait trop papa Wemba donner trop de pouvoir à JB que aux autres musiciens de Wenge. Et Kofi, c'était plus Wera. Bon, on a habité ce qui, moi, et créa moi, l'eau comme Moko Ana, et que Tikala Bangoti, l'eau, baton, péton, bapotanaka, biso pena to yebaka na biso te. So po tuni pe entourage na bango, ba yebaka na bango te, on a lobby, ou ezaka na monde na bango démoniaque, ou ba oué la makamsusu to yebite. Pona monde na biso batu, to yeba na biso makamba oué la rate. Oyoki voice ya o ebimi ya Kofi Olomide bien achela oko tia oui acha na to yo kangona no kamboyo kani sisi alors que pas sur les restes. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine. Alléluia. Et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Je l'ai écrit. Et il a eu l'intelligence de me répondre. Et que je puis mieux, c'est puis je lui donne écrit. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Est-ce que moi, c'était là dans ma voiture, des places de nuit, où j'attendais quelqu'un pour parler des réveils, qui les départ avec des pas un cocktail, des gens, j'ai pas. Tobandi, Toba non na Bakali, les cours là, mon poussé wana. Est-ce que Kofi Olomide a qui traité Bakali, mon poussé wana, les cours là? Le moniba audio surtout, c'est vraiment triste par rapport à comment moi je n'en veux pas na Kofi Olomide. J'en veux d'abord na bateau enregistré qui est et j'en veux na bateau yo bakene comment na yé pour me poser ma kamba Bakali. On ne peut pas poser des questions un grand comme Kofi Olomide na makambo ya Bakali. Et le gars, notre artiste, il est en train de se perdre. C'est à nous de le protéger. Même nga tout à l'heure, Olobaki, comment ça se fait que je parlais du mal de lui et du coup j'ai changé. Mais parce que tant total à le passé, comment il nous a fait danser, il nous a fait rêver. Il y a des gens qui se sont peut-être aimés na ba mélodie naye, na banzembo naye. Aujourd'hui, le voir comme ça, que les gens même qui sont même pas qui n'arrivent même pas à son niveau, lui manquer du respect, c'est trop méchant. C'est trop méchant déjà de l'avoir au téléphone et de l'enregistrer et de publier. Donc, Moutoko la Kofi, même à mon colo, Soka Bungi, il faut quelqu'un de réfléchi pour Azong Senanzela. On ne peut pas l'humilier comme ça. Est-ce que, où ils ont comme la Kofi Olomide, en tout cas, au moni, Kofi Ningazawana, Verambo, tout le monde a quelqu'un Kofi pour tous les Congolais. So, il va valer à Kofi Olomide. Kenya na mamboko loko ba Abidjan Côte d'Ivoire. C'est ça. Les hommes musiciens nyon so que le beta na Côte d'Ivoire ba Zola ta Côte d'Ivoire. Kofi abanda Côte d'Ivoire liboso na ba nyon so Côte d'Ivoire wana. Ano kutana numéro 1 mboka na ba continue so wana. Kenya na mboka loko Burkina Faso, Sénégal, Mali. Est-ce que tu ba ke niveau ya Kofi et un niveau moko na Isundur? Est-ce que un Sénégalais akoki ko sa Isundur makambo? Un Sénégalais asala mutu loko poa loko la Isundur ba sali makambo. To poussa na wana toke na Bakali, to poussa ni muke pona. Akale kwa baka. On a des travaux pas quoi. Kofi Olomide a le bien qui Bakali a travaillé et pas ya petit wana ya nzoto mike. Na ndenge respect, oui.
héritier akozala mwana ya Koffi Olomide akokozala te me aza mwana ya Koffi Olomide Koffi aza na bana mikolo koleka Wata sikoyo moto aza responsable bongo héritier ayaka na ba 32 ba 40 personnes poto bana wana bandeko wana mpe baza na bafamille na bango bazobika na nsima wana akoma mikwa papa na bango est ce que Koffi akokobenga héritier mbala moko na komona ete héritier Watanabe ou bien abenge Wata ou bien abenga Egoga bakomona ye alingaki fo atraité ye petit wana ya nzoto miki. Mais parce qu'il était déjà hors de lui. La manière dont les gens l'ont entouré pour nous poser ma question sur Bakali, il était déjà hors de lui. Surtout, on a deux paramètres. C'est vrai que moi, Singapé n'a reproché qui est du fait d'appeler Batobazo Bao filmé au Bengaï Pétuana Nzotomike. Donc, surtout, il cadre, il y a le langage yabakinois. Ils ont trop l'habitude d'appeler leurs jeunes frères de petits. Mais si on a un cadre professionnel, on a le même travail que lui. Le niveau musical, c'est son collègue au niveau musique, sauf que lui, c'est un doyen, c'est un ancien. Mais Basala Moussala Moko, c'est vrai qu'il ne pouvait pas l'appeler comme ça. Même moi, je lui avais demandé d'appeler héritier ou de faire publier des excuses par Sandra Kazadi, comme il a l'habitude de le faire. Moi, je lui avais demandé. Mais il n'y a aucun débrouille. Quand vous voyez déjà qu'un adulte est déjà à bout, mais il ne faut pas non plus aller encore le pousser encore. On voit qu'en ce moment, déjà peut-être nous, on apprend qu'aujourd'hui que l'hippodrome est annulé. Peut-être que lui, il le savait déjà. Ça dit que la Moutoune a déjà bien été. Il a des problèmes avec sa fille, il a des problèmes de gauche à droite. Donc, c'est-à-dire que Moutoune a déjà bien été. Donc, il ne faut pas non plus aller pousser le bouchon trop loin. Parce que Babylon, heureusement, ils ont les caca dans la communauté Nabiso. Ceux qui battent, parce que l'autre monde a battu Belambo comme ça, va comment s'intéresser dans ma communauté. Congo Brazza, baso et Kamakamounios. Kasi yango na senga na bandeko na biso to kanga ba porte, bandeko balingite. Ozomona biso ba Congolais de la RDC, eza rare comme on a biso question kenda ko s'en mêler na makamusus. Mais vu que tozambo kamoto pesa batu toujours goût et lengi. Les gens baza trop tendance ya koluka, malgré que nous parlons lingala, ils nous reprochent que oto eba koloba français tout ça et tout. Mais ils veulent quand même découvrir qu'est-ce qui se passe dans notre communauté, de quoi il s'agit, tout s'est clashé sur quoi. Donc c'est à nous de protéger ces genres d'informations pour ne pas que lobby mutoto benga grand akenamboka mobaba akutu vyokutu bwebwe. Ce n'est pas bien. Le loto mona ba na biso ba beta ba rando moko na TikTok na ba Camerounais. Bazala ba département nyos. Bosko soto komi na ba département ba légende. Ya ba grand prêtre ya musique tout ça et tout. Ya ba musique banzembo kitoko. Soto bito mimisa Koffi alors que biso mona minito to dilapidele. Au moins te keza ezo sonner ma bé. Est-ce que lelo ceux qui ne comprennent bien comme si bureau Koffi azala na okala. Parce que sotali bureau eza mabe. Bureau ya fali. Ezali bato ba travailler na Koffi Olomide. Sotali ba auto. Ba bubul ba net ba vire na tout a mikolo wana. Ba auto makana sima ya fali. Mais ba travailler na Koffi Olomide. Comme si bureau ya Koffi Olomide a lelo eza solidité. Mais est-ce que déjà lelo bureau eza? Maintenant c'est la question parce que bureau ezelo comment quand on rédiger déjà lettre moko po boya ko publier. Omoni bato ba kitisa sous Koffi Olomide eza publication à Sandra Kazadi. Donc, ceux qui Bakali ne travaillent pas pour Koffi, comme lui-même il a dit dans audio que le petit là, le cours là, ne travaille pas pour moi. Alors, pourquoi Koya ko publier le Koana? Donc, ça contredit. Lui-même la personne, lui-même l'artiste dit que Bakali ne travaille pas pour lui. Mais Sandra Kazadi qui vient publier que Bakali, tu ne peux pas parler de bien de Koffi en même temps critiquer Ferré. Donc, c'est-à-dire que même si Bakali a critiqué Ferré, qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Qu'est-ce que ça a à voir avec Koffi puisqu'il ne travaille pas avec vous? Il ne travaille pas, il n'a pas de contrat. Donc, avant de publier quelque chose, c'est pour ça plaisir na Gaulois, mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bureau. En ce moment, Koffi n'a pas de bureau. Et c'est regrettable comme on a que kaka parti ya muto aza pembe na ye en croyant faire plaisir na ba groupe moko ba fan publication wana yango mutememi mère de nyonsoyo. C'est pour ça des fois sokoza pembe ni un grand, il faut beaucoup réfléchir avant de faire quelque chose. Tout le monde a batamisa la pe belé bateau pe ba petit pa ba vie na bango via azotine likamo boy mais ye pourquoi avant bimisa azotala nana azo réfléchir na moi danger ya likambo azosala abanno koluka ba solution à ko freiner. Que bien dans ça, il ne faut pas être pressé parce que Koffi a dit je vais publier.
Kofi a dit, mais il faut voir, on va publier par rapport à quoi? Oza Sandra Kazadi. Ce qui Kofi a lobby, publier message, oui, là que ça va Gaulois que on est avec eux et on n'est pas avec Bakari. Te yo faut le battre vieux. Yoza na niveau anate. Mamba Bakali tali yo te ba ke potanango. Yoza Kofi au lobby des légendes de la musique congolaise et légendes de la musique africaine. Parce que si on doit citer des grands musiciens en Afrique à l'heure actuelle, ou même 10 ans en arrière, ou 20 ans, ou même 15 ans en arrière, Kofi Olomide, il fera partie de grands. Donc, minimum de respect, sauf via Zotengama, Tozong ici Nandela, mais sans insulte. Sans insulte. Pour Batumsou, Baofinga Kofi Wana, je me dis, mais ils ont encore quitté tu as Congolais, quoi. Nakata makamuna bango jiba yo sa nini jiba bato to sa no ba problème belé concert Kodoka pe papa jiba yo sa la bilamba ya jibi e ko sa nina batana fo aussi voilà Kodoka moi mikolo ezo bima makasi ba 33 degrés et puis mutu so azaka bongo ana besoin loba siko occasion ezala raté bobenge na téléphone boadi ko tune makambu vie sa koli da ye mtu na moment peut-être bo poser ba question sindi motema zaki pe wana te hein so ke mso alia ki pondu na makaya bo à l'aise sous ba réponse monsieur ingo pesa maté donc via kenango karatika kende donc muto nda benga ki enda zin poli. Est-ce que les autres koloba que Kofi a une relation à bien devant ba Gaulois devant faire parce que à salibatu rappel na kati wana akoti momo batebele hein asimbi jibe asimbi susu faire a rappeler batu makamu ile kaka au faire. Mais azala bien na ba Gaulois ou pas et qu'est-ce que les Gaulois vont voir avec Kofi? Il faut arrêter d'attacher les Gaulois avec Kofi. Ba Gaulois baza ya faire gola Kofi a ses fans. Moni lelo il ne faut pas sous-estimer que il faut mutumoko azana inconscient pour que Kofi azana ba fan te. Sauf que la musique actuelle eza ba fano bazali banda lokola ba warrior ba spiritas ba Gaulois. Ba fan ya Kofi baza ba responsable ba fan na bandako akoya ko sala faux compte na réseaux sociaux te akoya ko beta code 16 na nzela te. Mais azana ba fan. Il ne faut pas associer qu'on parle de Kofi Olomide, Gaulois. C'est là que les Gaulois pensent qu'ils sont importants pour Kofi ou Kofi pense qu'il est important pour les Gaulois. Kofi joue sa musique premièrement d'abord pour les gens qui aiment sa musique. Et parmi les gens qui aiment la musique de Kofi, on va retrouver les warriors, on va retrouver les Gaulois. Au fait, ba warrior na ba Gaulois baza banan, baza ba descendant, il y a ba fan, il y a ba wenge, il y a ba viva, il y a ba quartier l'état, il y a ba madilu, ba toana tout kokita vu que Congolais lingo kolate, bangwana ndem tu ba boti ba Gaulois parce que vu que Fera wuti na wenge, abandonné na souka na wenge réuni, après yoko bana maison mère tilelo. C'est-à-dire que ba Gaulois ba botami na wenge. Ba warrior ba botabi la quartier latin parce que ça quartier latin benga ba falite. Tu habite so ngo bimela wapi. Peut-être na swede to yebite. Donc sans wenge, tu habite so ba Gaulois benga ba botama wapi. Donc mutu na mutu aujourd'hui azana place na ye, a jouer rôle na ye. Donc quand on parle de Kofi Olomide, parlons pas, n'associons pas ba Gaulois parce qu'ils n'ont rien à voir na image ya Kofi Olomide. Et ça au batoa linga balat saye. Donc je demanderai à l'artiste Kofi Olomide d'arrêter aussi d'associer sa personne na ba fanatique ya ba Gaulois ya fait rigola et c'est pour son respect aussi. Voilà. Ce qui est là tout la guerre réseau bundama internet. Guerre ya makasi d'internet c'est makamu la bino. Bino atmoliko biso wa problème botiki ko so na biso na biso botiki Brazzaville boketi na Cameroun makamu ezo de kana ba camerounais bino pe bozo luka ba problème vous montre rosa kinyaki te en tout cas côté un des autres qui toko na ba na biso omoni politique ya politique makambele kana mboka aucun africain aujourd'hui peut dire que ils sont mieux que le Congo RDC tout pays d'Afrique, Kobandana, Maroc, Tina, Souka, on a tous des problèmes d'esclavagisme, d'indépendance. Jusqu'aujourd'hui, nous dépendons des Occidentaux. Voilà. Mais tant que ko tumbo la biso, na bitumbo toza la besoin mundo kité, pa outé baninité, kaka maloba, bana na biso fo bakende. Maintenant les problèmes de tinga la minito, so ki ba page nyo so na TikTok o na omona ka ba otia ba étranger ba makam na biso na bloquer bango. Donc pour ba mona mona ka bango te bango pe ba mona ngata moi ke ba fond la ba continuance. Le problème, c'est ça, on donne trop accès.
topesa trop accès na bato ya bamboka mususu ya kwa kofandela kama na biso alors que biso tofandela ya bango te. Voilà maintenant les problèmes. Yango na bana bana biso bazo beta bango bazongisa bango giga. Siko toza pe na ba intrus mususu o bazangaka ba matière, bazangaka ba biloko lobia na bamboka na bango ou peut-être bazangaka te. Bazande inintéressant na bamboka na bango de baka ko gratter visibilité. Il faut que Congolais comprennent. Muto azotika mboka na ye, makambo ezoleka na mboka ne po akolobela bino, c'est comme on a biso fulu, on a biso mabele pete, que apa la biso comme baboy biso, tokende na biso kolobela ba kinois. Donc nga penza à l'heure actuelle, oza page o ebike oloba lingala, oza de la RDC. Na Monica ke longue ya étranger pa na yo, aloba mabe ya mutu moko mboka na biso, nazo bloqué depuis hier. Parce que ba Rwandais ebele pe ba koti na sima, baza na sima ya ba Camerounaise. Nga nazo bloqué, nga nazo soutenir ka ba page ya biso oya ba RDC loko makasi, o bazo tchakaka muto pena zali ke donc c'est dit drapeau na biso. Donc on n'importe quel pas surtout bato baza na makambane za bato ya TikTok. Ba lingi kotia au moins pena ba otie na yo étrangère azo finga mutamboka na yo, mais yo page au poster mutwana. Nga so na kuta na ngona o bloqué. Oso tamola na Paris, omoni makambo ezoleka bandeko bakangami tellement belé. Pourquoi police azokanga bandeko? Pourquoi azokanga bato? Pourquoi azokanga na sampaki? Bon, pour la bateau ba lelo ba mona weza nouveau. Ici basa la pratiquement tous les 5 ans, 6 ans action o. Basa la kala mingi te ba élection dingo banda pe awa susu na France pour Macron azolongwa bango bakoma kaza ngo politique ba olemba na bango. Po bakoka bango kanga ba sans papier nyonso tout te ba osala moni ko bimisa bambila libanda pona ba contrôle d'identité tout ça coûte beaucoup d'argent na poche na bango ya l'état. Donc basala bongo pona ko impressionner pona bangisa bato baza na kati ya territoire te mais o ba libanda ke kutu frontière boyeboy tant babaki bakangi ba frontière bato ba voyager ndeni. Donc il y a rien de nouveau au balobi lelo na au basala 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, ça se passe comme ça 2-3 jours après. Oya ko en babe bazu akei, mais sinon les restes ba kozala na bango kaka. Sozo tala este na biso awa to pousa na moke kote mboka. Nino ko loba na ba mama lokola yo baza violé, bana mike baza violé na este na biso Congo. Tam le tala ka este na biso na Congo mobimba. Bato akansaka este ko weza ka boma ka ate. Ese bele ba mboka mike eza wana na kati ya village nkimike wada. Nino ko kiko loba ntake mama bato pe balanda o non na niveau ya este bo. C'est pour la lelo vraiment question na répondre te pour toloba. Bato ba mona o makambo ilikaka na este na biso kola ba blague. Yango to mona na TikTok, une personne est capable de venir insulter vos morts de l'Est. Il est capable de belé baza na facilité à kofinga so banga ba so ba na problème na biso, ils ont la facilité de critiquer makam na biso est, mais mon apenda lobby mutazongi pe na live ba congolais ba mati na live a mutango pe ba acclamer ba tindi pe ba cœur ba partager. Donc ba partager live ya muto et ça finga na est parce que non ba mona ba atrocité o le kana est non ba viva ba mort wana te bazo comprendre mamboye le kana mboka na biso te yango tozana ba zo bebele na ba réseaux sociaux o ba na facilité que mutu asimbi batu na bino o ba okufa sans vouloir mourir même pas na air na bango bazo kufa ka po ba botami na terrain moko oyo eza en conflit que oyo alingi mbok mabele oyo alors que ezoko appartenir na biso pe photo to riposter pour to garder yango. Donc jusqu'à ce que Congolais soient conscients. Au moins conscience wana nga na sepe mamboye le kamikolo na RDC pour na senga pede ko matina niveau na même voire plus pose roi. Yo o senga eni. Nga na senga pende au moins makambo eleka na film ya Moïse. O ba nzoi bazo swa batu ba mai ekomi makila batu bazo kufa na senga ki yango popo moni yango wana mtepesa force. Nga pe na senga ngo na komo mona bazwa kasi po ba yako po ba comprendre que bato bazo déjà biso photo bekanda bango omoni ba paso bazo mona parce que nzambe bazo fra soki nzambe o bango ba croiraka o bataka ba sa église na balabala moko soki azo frapper congolais te po apesi congolais ba sorte tenir surtout que tellement bundé la richesse en mboka na yo za na mboka no za na du mal osomba lipa mais étranger moko a wuti de nulle part na baba na mboka na bango balia kaka soso
na make otokisa na loso ba semeki ya mida na ba bokilo na ye bataka ba dra na tolo na mboka na bango bakoma ba grand patron na mboka na biso mais yo mokolo mboka okosomba lipa te yango fo banzela edinda na mona mikolo na commune nini balabala edindi tu emonani donc c'est à dire basa susu na aksa koleka te ka kuna na Kinshasa. Donc il faut bakoma tina niveau wana po mkom susu bango tu batelema bakende tina ba parlement na bakota ba dégager bato wana baketi na kinga kati bakebenga na bato wana nyonso tu nde ekosala bien po koloba loba boy solution emonana te. Donc bambule continuer kobeta tozela no banzoi na nina Moïse ezalaki ni mbula na ba mabanki mabaki no ba limite tozozela kozala nde toza boye toza kaka na politike bo moke nde tovandaka na Kabila na mboka eza reste mpona biso bakongole makasi nani susu me yo ozofanda na mboka na bino na mwana ya lokola neti yo oza adversaire oza na mwana ya moto oyo bozobunda na ye oza ye na kati ya ndako na yo mais siko na ndako yango olei yo mpo ozala na autorité mais mwana na moto aodirige yo mais na moto aza esclave na moto aza na mpasi nga na fanda pa na yo siko ennemi na yo oyo linga obundisa aza siko parent na nga siko na kati ya ndako yango olei yo mpe moto ozala dominant mais nga moto naza dominante na moto aza na risque ben voilà c'est ça bandangi baoboma kongo eza bapaster ou bien bapoliticien bapaster 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 baoteyaka liloba te na minute oyo toza na bezwa liloba te obi na minute oyo estce Moïse ntango akende mpo alamusa atelemisa peuple wana babima selon so tobi tolandela nano mwa bible estce ayaki koteya bango estce ateyaki bango bayebeke na koteya mpo bateyamaka depuis de génération en génération bazoyoka te mais tant Moïse aye nzambe ayaki kamba mona baton eza mpona kofrappe estce moto akoteyaka na baton baton yaki pa beta bango alakisi bango efaki alakisa siko bapaster wana bazoteya babanda koteya makiona eloni na malongo esalama moko kuta meme mwasi na mboka moko boye mwasi akufi akolamusa te eloni miracle ni paster a Congo moko akokosalela biso wana amemi mwasi na mboka moko boye mwasi akufi kasi mais paster wana ya ndundu tozala na paster ya ndundu ba oui paster ya ndundu ebi ete oyo akende akatisa mwasi banzoto mpo soki aye koteya bato bamoni mwasi babi oui Dieu créa la femme nzoka nde eza kokatakata eza wana ozoloba na paster Marcelo moni koyebi kaza ndundu nayebi aza pembe ndundu eza kofinga eza kofinga te koloba moto aza albinos aye kofinga donc yo albinos aza pembe siko moto apembe yo obenge na neti mundele aza mundele ye aza ndundu albinos na lingala mais yo moyebi ke ntango tolobaka ndundu basilikaka te asilika nini biso makambo osika te tokóma yango kosilika albinos na lingala aza nani ndundu voilà donc paster wana ndundu to na bi paster wana ndundu eya mabe te yo na lobi mpona lakisa ke bapaster baza bakoaportele biso eloko te soki nga mpena nazalaki ndeti Tshilombo ntango azwi pouvoir soki azali na besoin mpenza abongisa mboka wana atemisa peuple congolais eloko ya liboso koboma na bapaster nyonso na bakartier na baaveni oyo ozalaki na ex do ya paster nga na mbozala na ex ya paster te naoboma ye baza miyibi nga so na nini ya mobile ya paster mais naobome na bavexe biblique iti oui akokufa mpo wana basala baje omoni oyo bateya bato wana bablague atele omwa malonga na mateya na bango eza te docteur bayoke na église te na poto nga moto ateyanga nga mona ateyaka yo teya te nga fo nzambe moto ayo oteyanga ye moko mpo nga mona aza moteyi paster akoteyanga te kaka 3 verset bango bakangama nango koyaka na ndako ya nzambe maboko pamba te bango basaka na kote ya kodoni c'est tout baloni bateya toreteni nini na poko ya leo passage kaka na Congo Révolution c'est tout merci monsieur Topesio merci à vous on a besoin au les pas na biso en tout cas Topesio merci ezala mbala ya sukati ezala mbala ya sima oezanda na merci mokola sepeli ozana bato apesa mbote bambote na ngai na Irene Kiwa coach Benge VD bureau quoi bambote na Bernice Beji bambote belé na Tone Kalu motema dodoli
Mama chérie ngala pia vedi mabela lemba kwa. Baby 6 kakusa babi so yena Saint-Denis na la plaine. Luka penda 6 kakusa on lia kitoko. Babi livraison penza donc au Lagnos. Voilà, nous sommes pétoni tout tinda bato na restaurant moi mine fungwa mina dans la plaine côté wana ipa ya shida ibula bange na restaurant ozo mena mwelo comme lili ozo tala bato bazo leka ozo zoma mo pepe Adidas Arena avec l'artiste musicien Werrason ça toujours la préparation après couler café oui aux à Bruxelles année où il est qui fait regola mtabeta qui année aux à la tour il y a Werrason ghetto aux à la je crois dans Mikolezoya à cause na biso awa na rappeler bino ke Angola bubongama Aigle Fally Ipupa azama koleza nzela azoye pana bino kuna bana Dubai bubongama pe déjà Fally Ipupa apozala na mboka na bino to pe si grand merci na équipe technique qui a Michel Kombe Aigle place à Zota Labiso, merci Nayo, Mumbaya Farao, merci Nayo, place à Zota Labiso, Topé Satsumbo, Nathalie, Mvula, déclarant à mon nez, Namboka Labiso, ya Angola, Tokobo Sanayote, honorable Pati, Kafuti, Kiimba, au PP Yachamu, place au Total Abisso, merci Nayo, Topé César Singabi, merci, et Windy Yuma. Ramazani, merci. Bozala Kebele de Fama Tele Nabino, Kolandako, Révolution avec David Mombele, M6, Kosina Yuda, Mekolo dans Sepela, Benangaï, Nzamba, journaliste. Donc, Tazali Kolo Nabango Nyonso quoi. Merci Nabino, Botsika la Malabo, Nabanda Konabino, Kinya Namabuta Nabino. Angele Nanzela, Mbila Zokanga. Na edi bien, ce qui Mbila Zuyo, Ozonga. Tango Kozonga. Avion ezongi sakabatu natika générique pour makabono banolo depuis kala ndeko lamuka tongo kelera nefo mundele ya mali les ali 4h na poto mali les salaka tête soza na rendez-vous mulunge salaka terre mbule salaka te eza kongo teke mbule beti mara ba ok classe te non eza poto mundele avant na bigo zela mundele bo apolaka boye baki avion oyo kozongi sayo okokanga mutu ndoki te poso bo matina Charles de Gaulle premier mboko bo bio mopanzi bo na Maroc na pimbedi mutu bare fula kavana kana kiti ya suka na avion ba potsa kaye mutu alibosu po ba passager ba munati ba ochelo dembila na dembila wala ba ochela wana soko za mutu matata te vano noka kimia sambela kana yu soko za mutu matata ba krakeza na ba poshi na ba okango ba krakati aéroport ya nchini tabu matika wana Charles de Gaulle mbalamuko boutique aéroport mbamo ya Charles de Gaulle pe yali goso bo mona mupanzi na mino na droite eza Maroc boleka mupanzi Casablanca bu bimi Tabo biba Maroc mbalaboko Sénégal. Bomoni likolo Sénégal. Bo bimi Sénégal Côte d'Ivoire à côté. Burkina Faso tika na elo poto. Bo pusali nke bo mbalaboko wana. Bo kiti ogumu na mbalaboko Brazzaville tika likoto. Bo kokoma 18h 19h. Yeba ya ngota mbozo kita. Pilote wana za na consigne mo il faut aniata accélérateur makasi de Michel Komba Kumba mutuka. Parce que ba yebisi ke ndeko oyo Mumbai fois qu'il a na landa kuna baou. Ça veut dire à konyata vraiment avion la vitesse. Au compate ba betara 8h bino beti 6h. Deke mozo kita l'aéroport ya Njib. Boko kana no kure ezati. Mulunge na meza makasi. Babu akaona aero na mulungi. Deke boko na mapata ya Njili boye. Oki mamo pilote atomo livoa. Bote swana la katomo la voix. Bienvenue aéroport international de Njili. Obwaki misu na fenêtre. Mulili me kota mikondo ba muinda moko ezali kota bakingasa na suka erbo kita muli mbabu mali le betio e mulunge betio apa mulunge ne betio ndenge so bima wana mbala moko tia na mutu na yo ndeko so bima wana omona besa esete moko bo batia ba pondu likolo eke le kota minkao yeke kota ba manuko yo tango obima un famille no mutu ba lochola yo mona poto so ba refoulé ba chola kena na famille na imona ve moko ba refoulé na quartier na biso ayana Sylvette ya vert blanc. Si fait à faire blanc, ala tango mi konyos en attendant moi signature de biloko. Pour biso to doti no biloko so ba refoulé. Alors, abeti nango 3 jours. To tuni noko bandana ya osalani. Babio ayete se na biringe mta comme entraîneur ya Iman. En attendant valise ne ya. Bange kone ba civique ba kebise noko changer bilamba ko to ke ne gambero zo eta ba t-shirt boye boye. Ngala ta gilamba bino ngam na poto na bilambe belé. Même me ba benga entraîneur de ring. O ti poto o to tanga ba classe o comme entraîneur de ring. Ngungi ya Kishasa ayebi mupaya. Il faut allier yo moneti yo santene zabui. Akolia yo po silisa mili keza na kata nzoto na yo.
okoki olala na cousine na yo wana obeta histoire yo ozalaki refoulé revenu oyo eza bamatière eza bibliothèque nazoyebisa bandeko bale deja mokanda te emso ya congo révolution ezala motu mo barefulaka na barefula bato te na tongo révolution bato nyonso bana papier napesa ndeko conseil oyo aboyi kokende kosala démarche mokanda mobosa korappele bango komoni kobima na avion na aéroport anje solo ya liboso fufu eteba epesa mwa solo ya fufu eteba bokoki kolala na ndeko na yo bumbaya alali na ndeko na ye babia hayeti alala bapesi yo bolali bino mibale yebake ngungi ya Congo ayebi moto apoto awa banoswaka yo tume Michel Komba akenda ye ngungi banoswa mingi ka ye po ifo bavide oyo oza nango bilamba oyo ye nango esika yo ozokonte nango so ekoti na mai ya lecoq savo lecoq one ya na side makasi ya elamba no wana bamoko ekauki elengi ventilateur oyo batielaka bato mpo ezo mopepe witi poto na yo wana omoni so tie epope kote na yo ngungi asu yo na loboko kote so tie kote batete leki bodo ngungi aso travaille na ventilateur kimia na mabota na bino merci je le comprends. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.